biso bonso na kati ya teve lolaka ya mbuluzi kimbangu bandeko toyeli bino mikolo eleki ebele esa bino sango nini ezali koleka na mabele koloko sume koloko losako mboka bino babone na biso bonso matondo epai tokangaki maboko te tozosala toujours mosala nini mosala oyo nzambe ya mpungu tulendo kalunga aza kopesa biso oyo aza kokamba biso kende na droite toke na droite toza na choix te alors bandeko bango ezali ya koyinda loseko mboka bino nakoma mvuluski mbangu ya ntungunwa nakoma makipa vita ndona nakoma bankoko na biso bonso bankoko na biso bonso oyo baracine na biso oyo bayebaki bonene na nzambe esengeli ke topesa bango matondo na kombo na nzambe ya mpungu tolendo ya solo tata na biso aza kosala ya solo bandeko nzambe kosala bankoko na biso babelaki nzakomba nzambe oyo kalunga tokobelela mikolo nyonso papa mama mikolo eleki ebele me nyonso tolobaki ya solo tokoyaki tobisa bino ke bandeko boza komona to boza komona te oyo aza komona te nde lelo na moma oyo aza deja découragé oyo aza komona te mayele esili alobi esili akomwango botika na bino kaka te bolembi papa mama nakoyebisa yo kobanga te kalunga nzambi kalunga wabelelaki nzakomba akongo mongali vidi mukulu mungu baba mungu amelele nzambi gaungu kalunga bona nanga na bokebi nyonso natiki bino mikolo ebele lelo na ye mpo te nalobela bino mpo boza kobanga bayeba kobanga nakoatira bino n'ayez pas peur nzambe tata oyo akela Kongo mokili ebanda na Kongo soki boza courant te mingi bahésitaka base sous-estimaka baza banani mais nebi bino ke mokili ebanda na Kongo mokili nzambe abanda na Kongo e mokili yango nde ezokosukisa mokili nyonso na kati na Kongo ezosukisa nani ezosukisa bailluminati baframason bo batiaki tembe na nzambe bakosuka na Kongo mboka na yo. Alors, bandeko ebele nakanisi na kati na bino ya solo mingi baza kobanga bakomona ke non ai babotoli biso mboka moto abotoli yo mboka azali te mboka ezali ya nzambe ya nzakomba kalunga mokolo ekolo Kongo bakanisaki ke bakolonga bakanisaki ke bayaki na makanisi ebele eke bakokele boye tokosala bango boye tokoextermine bango ndeko tala bien bayeli bino baplan nyonso depuis des années 60 bavaccin bapesa biso ezaki empoisonné oyo tozwa depuis des années 60-70 oyo tozwa bavaccin ezalaki empoisonné bavaccin wana bapesaki po ete baboma baextermine biso to banda koyeba te na ngai na yo na batata na biso na bakoko mosusu bayebaki ke plan occidental ezalaki exterminer les bantus de l'Afrique bakobaboto l'Afrique. Vous pensez que tous ces minéraux que vous voyez na kati na Congo ebotami lelo vous avez une cartographie ya minéraux nyonso eza na monde eza na kati na babiro na bango bachive na bango bayebi ke na Kikwiti na Boma na Lisala na Yalocha na Ituri esika bayebi biloko nyonso ezali bele ekolo Congo bandeko bolanda soki bokanisa bayebi te bayebi. Et dans leur plan, ils ont petit pour nous avoir arraché la terre à Bissot. Maintenant, la stratégie depuis les années 60, on a terminé ma pleine à Congo. Mais, beaucoup la grosse main. Zambi tata, on a sali pour empêcher Bango. Échoué, on va lever la communauté. Babundi ça qui m'a cause nango. Ça maman qui peut envie d'abatumba ye cause à ma belé wana bayebi
ezalaki royaume Congo et balobi bokola sur royaume Congo te botika royaume biso tozwa yango bango bazoba royaume batambola nango bakoma bango baroi et banana pai na yo tata mama na nanga malamu matondo balike na bino matondo bakere na bino tona posa na tete tona posa bakere na bino et c'est la biso grand plaisir ya komona. Alors bandeko bana somme ko Congo toye lelo po ete tolobela bino ni telebilo mokola lelo eza koyinda nzambe na pesi na titre na bike nzambe za kobundela yo akobundela yo wapi na kati na Ukraine bo baza komona te baza kobanga nyonso eza koleka na Ukraine aux États-Unis d'Amérique autant nyonso wana eza bitumba na yo po ete tata yebi ke oza faible mokela monike ya solo to manke lumière awa boyebi ke tozali na makambo ezalaka toujours bol pasi mingi mais ya solo boyebi ke tozali esika moko na kati alors bozomona preuve ya wana pomisa bino ke tozali esika tozalaka te tozali mosika esika tozali voilà il faut tokuta na ba surprise ya boyi mais bolanda kaka nanu kaka mongongo boza koyoka eza plus important boyoka mongongo wana alors tozokobisa bino to continuer en attendant courant ekoya mais vraiment ezali ya pasi na esi bino ke ya solo kachopa. Il faut comprendre Kachopa, tozali na kati na Kachopa et Kachopa ezali ba surprise nango. Heureusement tozali na pareil na biso ezali na kati na ba batterie o eza ko aider mais le plus important bon na ngai papa mama kobanga te nzambo ya kela yo azali na yo elongo nzambo mokolo Congo azali na yo elongo oyo aza kosala eza kolekana boza komona ke akuna na Ukraine ezosimba te kuna boye eza bitumba na yo papa mama yokanga bien yokango lokola taka utio. Alors bitumba oyo eza koleka kuna nyonso ezali ya yo et alors biso esengela biso toluka koyeba ndenge nini esengela biso en ce moment oyo to se comporter se comporter ndenge nini se comporter parce que bandoko ebele esika bazali baza koyeba te ke tozali na problème totiataka mwa torche oyo ya téléphone comme ça boko comprendre ke ya solo tozali na kati na Europe te mpo na Europe bomesana kolanda biso esengeli ya kolanda mais oyo toza sikoyo na kati na Kachopa il faut tokuta na bakaya. Alors bandeko bana somme ekolo Congo balandi wa biso bon sorte de biso bino ke ya solo boumbu bayelaki biso ba stratégie nyonso bayelaki biso po ete tokoya na kati ya lebulu oyo tosali 8 siècle oyo bablokaki yo na nga nani andimaki tokokoma lelo na situation tokomi nango oyo baza kobanga bakolelaka ke ai tokosuka wapi te nde elonga bosepela bino nyonso ke elonga ya nzambe na bino elonga ya nzambe ezali kati na bino eke moko na moko temoke nzambe azali kosala bo décourager te batata ba mama esika bozali bo décourager te musala eza kosalema soki bomoni nga navandi nie te po te na plaisir kovanda nie navandi nie te mais toza kosala na bakoin oyo tozali lelo toza kotravailler. Alors nzambe kalunga moko na biso nzambe kalunga azali kosala mosala oyo esengeli asala mpo na biso. En ce moment, tout ça na bino chacun de vous, tout ça comportement, le sambo na bino kosaka na bino oyo okila koninga tolobaki barondima biso te mais fimbo ya kekele ya kimbango bani ko frapper nzambe ya mpungu tulendo kalu bitumba ekomi koya encore plus grave. Alors yo koya ezali pona yo bitumba ko bunda na monde ezali pona yo so beyebi yango te papa mama etali yo ngai na ka repara la sabino monde ko bunda la boye ko luka ndenge to sale bino ki ya solo bato bazaki matoyi mangongi lelo na kanisa maniko comprendre que oui batiaki matoyi mangongi batrahisaki Congo mais basuki papa maman na siré yo ke basuki. Alors de comportement, changement de mentalité, autokosenga la bino, ezali nini, ezali
moko na bino a passer message na ndeko to signaler bino ke batie vaccin mosusu ko fabriquer mais na Rwanda vaccin wana ekoti na kati de Congo ndeko na ngai s'il vous plaît mingi bateka déjà ba amna monguna asazo ba amna bango mais nazo souhaiter ki attaque de vous ameka ko pesa toli na bandeko mosusu to passer message battre la biso ako protéger biso mais c'est que la biso moko to passer message na bandeko mosusu ko ba yebite ki ya solo tango ya nzambe et c'est que biso bino to bunda elongo to bunda de combattre sur le Congo malgré le signe du temps mais beaucoup parmi biso baza ko comprendre rien ba si le temps ba ko mona ya ko ningisa mokili ato na kati na Kenya Ruto alibaki ki azir le ba pointaki ba ko mona pointe ya solo moi to bino ba vidéo to préparer bino exactement bolanda Rupo akui lelo eloko na ezo sala ekuna eza ko yinda na kati na Kenya eza ko yinda pointe atushaki mabela kimbangu moto nyonso oyo atouché mabela kimbangu akozwa makambo akozwa lelo okoza komona lelo bato nyonso oyo bitumba ezo ndonga ba nini retour expéditeur to le papa mafolo to le ba bien retour à l'expéditeur sika utaki bitumba oyo bayela biso na kati ekolo Congo kozinginda na kati ekolo Congo sikoyo eza konginda na kati na linda na kati na esika oyo nyonso bino bozali na kati na Occident tolobaki baza koyeba te nini toza koloba donc vraiment bandeko yebisa ndeko nguna na biso oyo nyonso bazalaki na complot ke ba détruire Congo ke ba balkaniser Congo et ba monisiko ke ebebe bango balkanisation et ko kota na Union européenne ba balkaniser ba ko kabona bango nyonso bozo ta ba ko kabona po ete nzambe alobi oyo akotoucher mabele na nga ko ya na plan parce que France mutepese ki de levant po ete ezo ba kamu nyonso akati assumer la tête à qui soutenir Rwanda au monde le pays Emmanuel très sérieux à ça battre par quel pied danser américain bana très sérieux ba battre par quel pied danser bien à Congo puis on de ko na bien à Congo na tango monde toujours ya bo souffre solution boye peut to pesa bino kaka savoir collecter bino que chacun de vous a tellement pointé ayeba nini ya mosala bino nyonso sinale ndeko papa mama esika zali ke papa mama makambo ezali ya kobeba makambo ezali ya kobeba po ete nzambe na biso akomi kosala te me azosala alors bandeko ebele baaki découragé na ye mpo na bisa bino juste le contraire na moment oyo moko na moko na bino atele aza apesa bandeko mosusu espoir alobake te tolongi na ye la victoire, votre victoire est là. Votre victoire est là-bas. Très nous serons la trahison Congo. Parce que la société secrète n'a pas bon. Cette nuit-là. Malgré mon lit, mais n'a pas levé la bino. Bolanda. Nous sommes sanganaki comme Illuminati. Comme nous sommes la kibiso pour appeler ça Nzambe Kanda. Bakina. LBGTB oyo bayaki ke ba lesbienne ba PD ba na kati ya mbele Congo na moment na koloba mayele sili bango bayaki na ngo apesa te ayi na Congo njoka te bayebi te Congo ezali ndako ya Nzambe ezali paradis ya Nzambe oyo akela mokili abanda na Congo donc que bako isa batimi susu basomba ba ame ya batimi susu mais bakoka ko décourager Nzambe te kai na biso libela et voilà Nzambe azo si confiance na biso alors yo tata yo mama belela nuit belela oye bisa Nzambe boyi tata mama bola nanga bien ko lobela bino yo belela Nzambe lo babo bo to memi ba ko ina kati na mutambo motambo dini bakoi motambo bakoi zapo mai ezali sacré
bapimelaka mutu mai te pimela ye nyonso me kopimela moto mai te banda bokoko na biso elongo ndenge wana tala esika oyo bato ya gouvernement bidushe liboso ya tata nzambe ya mpungutu leno oyo mama kipa mvita libi bana bango mai bapesi mai na maboko ya bapaya banani bendien bapakistanais bana bakolo mai bakongo tekela bango mai ya Congo bapaya bakongo tekela bakolo mboka mai tata mama bona moko na biso belela funda bango na nzambe funda bango na nzambe bango bayebi nzambe te biso toyebi nzambe ya mpungutu lendo mama kipa vita mvulusiki mbangu da tungulwa omoni bato boye boso pote ba diriger mboka bino boyebi bino botiaki bango te boso bana na bino mai bapesi mai na maboka bapaya kopesa bana bino mai empoisonné bolobi nini donc losambo na bino oyo nakosenga na bino na ye na lombangu na émission oyo yango wana ke moko na bino belela nzambe belela novulusiki mbangu da ntungunwa belela bankoko na yo tanga bakombo na bango bino mpona bondimi ke biso bana na bino bakolo mai oyo mai réserve obima ya monde etika epai na botikela biso koma bondima ke mai na oyo botikela biso ekoma na maboko papa bapesa biso mai empoisonné banani basali natangi koma mutu te me bino bolobela kaka nzambe yo tala baoyo bazali coupable na kati tokangi bango mitifu na mai banzela babomi eza nyonso badétruire bakomi badétournement koyiba nini bakomi kolakisa poleleke baza bailluminati bafranmaçon na place bakende kolela bandeko na biso oyo bakufi bainocent bango bilei bakende kopesa badeplace bisika bavanda te bazozwa mboko kosala bacérémonie na kati na Kinshasa boza komona esika nini baza kokende oyo bango alors natangi koma moto te me nalobi na bino boyebake ya solo bato coupable na kati na makambo oyo mitifu oyo nzambe azwi na bango yango ya mai donc chacun de vous abosana te abelela bankoko na ye abelela tolendo ayebisa ye apesa ye rapport ya mai biso nyonso tu na chaque 5h du matin ou 6h mosusu olingi na midi na 18h kobosana losambo nayebisaka bino ke losambo na biso ezali kopela sege matondo tata tomoni oaffaiblir banguna oyo ezoyinda kote oyo nzambe azali koaffaiblir bango mpona nini direct na mboko ya yo ezali vrai bitumba direct ebandaki epai na biso ma nde ezali kokama yango bandeko mosusu baza koyeba te bakolelaki nzambe abandona bino te tata abandona bino te ono mabele nzambe akoko abandone bino te akoabandone bino bana na ye ebongo akende nani bana ya bato misusu jamais bon yango nasengi na bino bokipe te eliminati oyo bateka milimo na bango oyo bazoluka baso milimo na bino banani mona bazodirige mboka oyo bakomona comme bapaster bango wana baza baserviteur de place de ténèbre alors biso tozali bana ya nzambe oyo andimaka te me nayebisa bino ke botala bilembo ndenge mokili akoningana okomona ke okoyeba ke ntina mokili akoningana eza mpona yo mpona Congo po mobulu alinga bakotisa na Congo yango esongeli bango tata mama nasengela bino moko na bino aluka vraiment ayiluka ya nzambe tata nananga paster te me nalobi naza le grand sacrificateur oyo nzambe ayebisi ngai na bango molili ekei na kati te na continue mpo eza très important po ete tokomi na suka ntango efue ntango ya tata ekoki oyo elili alobi voilà bokende koluka bitumba na bana na ngai bomemeli bango bamaladi bokeki bango bapoison bokeki koluka to boboma bango bosisa bango bokomona retour bozokoboza retour oyo bakomona eza kongindela bango bazwa solution yango te bakozwaka jamais solution encore plus grave parce que bitumba yango ekomi na likolo
et comme un espace, bon, va éviter, comme on a que non, réussi à quelques bombarder, bah, bango, on va contrôler sous-même avec les athées. Bon, comme on a ma capacité. Ok, Nzambe, azali ko sa puissance na sa puissance na Russie pour être as comme makasi pour être bateau des siècles pendant des décennies oyo ba nyongola ki biso et ba komi na suka to c'est ba ndima ki biso te de ça bango keba o go sala na Congo et aujourd'hui la bino retour na ngo za mabe retour na ngo ok alors biso et c'est la biso ni remerciement matondo matondo papa matondo maman yebisali bota yesu bandeko na yo o andeko dute na koto bandeko loba tobelela tata tobelela dute na senga kina bino bosenga bolimbisi na bino bosenga bolimbisi na nzambe o bakoko na bino babelelaki ye tokomi bato eleki bino nzambe lokuta oyo ya lokuta lelo basuki kasukisi bango nzambe kasukisi bango oyo avulusi mbanga ntolwa oyo mama oyo be oyo negligaki kobelela ye ekolo nyonso tozobelela bino bozomona nzambe ya mpundu tolembo na bango omoni bilembo papa mama nakisaki bino boki mingi na kati na bino désolé batekati ya milimo na bango epa bapaster mingi na désolé bateka baame na bango epai bapoliticien bato basoma ame na bino bokima bango boboya bango boyidimelaki nga te ntango oyo mpona oyo deja basi bateka milimo na bango basi bateka baame na bango ekozala pere yango po ete se koma de l'autre côté e yo papa yo mama yo ndeko kolanda bango te sali na kati na molili bozolanda nga na molili papa mama oyoki ngai malamu belela mwana na yo yebisa ndeko na yo ke mwana keba eleko yango eleko ya suka ekoki comment oko se comporter suka eleko ya suka comportement na yo nde moto ekobikisa yo changement ya mentalité kokende sur la mentalité okende ngo liboso te oyo badia ndaka nzela na bango wana ya soloka banzela ye dom papa mama s'il vous plaît na bondeli bino boluka nzambe toluka nzambe nzambe aza na kati na biso asalongisi biso vala bandeko bana somekolo kongo na kanisi oyo nenaki bina molai yango wana laikeli bino esengeli na biso chacun de biso atelema akumisa nzambe na biso abelela ye butu ntongo mbokwa ke alongisi biso bate makambo naza koloba tosi tolongi bozala découragé te tolongi mboka bateki mboka te tosengeli bakoteka mboka te bakoso eloko moko te nzambe azwa lokumu na nyonso oyo esengeli voilà bandeko bana somekolo kongo tosuki wana po ete ya solo nakane plus important tolobeli bino alors vraiment matondo namoni mama tete mama armée nationale du peuple congo azala biso wana matondo mama tete mama armée nationale du peuple congo losako na ndako epai na bino nyonso tobosani te kopesa matondo na baoyo basuite na chaîne na biso ata bozomona biso te mais ya solo chaîne na biso eza toujours po te toza kosala mosala na mosika mpo na bino toza kosala mosala mpo na bino nyonso tosengaki na bino bandeko bosunga bosunga likambo te nzambe kaka moko soki kokenda mbongo yango wapi etali bino mai mosala tozosala ezosenga beaucoup ezosenga mbongo ebele mbongo yango esika tokozwa yango toza komona yango te mai toza kosala kaka na bongo mutu maboko na makolo oyo toza kosala po ete todefendre Congo oyo baza na bambongo oyo bolobi ke bobomba yango mpo kemema bino na paradis tikela bino bokenda ngo na lola mais esengelaki na biso tozala bamoyen wana po ete tosala nzoto nzambe azosengaki tolingana mpe na nzoto toza kosala ngo na bacontact partout alors voilà matondo oyo epai na yo muta na biso MKN matondo epai na yo mama matondo epai na yo papa na biso Emmanuel Yeko matondo epai na yo papa na biso matondo epai na yo papa na biso papa Willy na mama na biso Marie na kati na Dallas bino matondo papa na biso Emmanuel Yeko matondo papa na biso Michael Mukobo matondo
biso Bijou Kizinga, matondo mama Meje, matondo mama Stella, matondo la bino nyonso, matondo papa Makangu, ya solo papa la biso, tobo sandi papa la biso Willy Kainga, matondo pa ina yo, matondo pa ina bino nyonso oyo pour soutenir chaîne la biso. Oyo ayebi ki solo ke bitumba oyo na kati nango ndeko na ngai mobali to pe mwasi ko hésité te tellement luka moyen oyeba ke bandeko baza ko sala misala oyo vandi na kati ya ole ba pomme de terre bandeko musu bakati baza na kati ne ngunda o ba ko yo biso to obligé yote ensabe na biso atala soko za ba moyen ko soba bango n'hésitez pas funga bango obengi biso wala numéro na biso bobenga alors ou azana quelque chose à funga poete ezo senga ba fonction ezo senga kama muke poete bana ba ndeko ba mela ta transport ba déplacement ba va et vient, ça demande que l'argent go te filango to ne senga ba ngunda to senga ba paya poete ba pesa biso ngo non to senga ba paya te mais bino balance ko ba kolo ma belé de senga na bino bo sala geste s'il vous plaît. Voilà ba ndeko ba papa na biso papa Benjamin to bosali yote papa na biso zola to bosali yote tonton le matobo salite matondo epaina yo mama Fatuma banza tobo salite yote matondo epaina yo asoro bandeko na biso nyonso ya soro mama ana lusako ne tobo salite yote lusako na bino nyonso tokutani moko pendant la cérémonie que dans la situation moko ba côté tozali ya ba koreko ya mamso 1 heure de temps 30 minutes et kenango donc c'est difficile à motiver à te forcer qu'à l'autre sala te va qui va quitter l'ango mais c'est quand même boyo comme le bas oyo il bon appelle ça image té mais non sur autant que le bas nzambe asura moko na kati na biso pour bosser numéro na biso té ya WhatsApp 0032 466 110 192 top 190 ou bien la biso na WhatsApp en direct WhatsApp. Donc, voilà beaucoup de biso. Et alors, voilà, tout ça pour ça, la musala, oyo, tata, azakoti, na biso, bobangate, maman. Na zongi ni susu, bobangate, et longa na biso, ezali. Na lobi phrase, moko na koloko na suksake. Oyo koleka na kati na monde, na kati na Congo. Na monde, pour la faveur, ya yo Congo. Et les canets na mukile mobimba. Eza wana, eza na nzela. Ils ont déjà la porte na biso. Fongola, ils ont la boko na biso. Bobangate. Bobangate, bobela kaka nzambe. Nzambe abanda mukili na. Nzambe abanda mukili na Congo. Nzambe Congo, nzambe na biso. Et donc dans la biso. Malais, désolé pour la traître. On va vouloir pour trahir le Congo pour pas gagner. Désolé pour la banque. On doit choisir. Mais Nzambe, alors de la vengeance ensemble, film ya keke les bandits déjà pour frapper, film ya keke et bandits déjà pour frapper, bandeko boza la près, nous amène à épargner beaucoup parmi bino, oyo ba on dit melaye, oyo on dit melaye, on dit melaye d'homme, on dit melaye ba œuvre d'homme étalé, ngana pesa kamateya. Voilà, matondo, tokutani, au courant de la semaine, soki to moni mokolango ke, même pendant la semaine, tout le monde qui a ma casse zali, même sans lumière, toko yaka couper sabino, ba nous faire pour la collègue sabino ke, bobangate, zambe, kumi sans zambe, belela zambe, ko banga muta mokilité, bato ya mokili, mayela bango esili, niko banga. Ndenge to no la sabino na vidéo ya tata, noko lobake, ba effectivement, par jour, nous avons compté. Au bas, au salon, mon boulot, on a pas. Mon boulot, on a au monde, on a Ukraine, on a autant, on va bombarder Boye. Et bah, film, il y a quelqu'un en Foulouse qui est bangou, pour la quête aussi, va m'appeler au yaye. Voilà. Dans la bino, il y a solo, maintenant, dans la oignon, soit dans la qui sont des pandémies, qui n'attendent pas, Zamba. Pino na zongi le susu bobangate nzamba na biso longo et longa ezana kati ya Congo et longa ezana kati ya Congo et longa ezana porte va saisir occasion opportunité nango ke nzambe asali bon décourager te ba mingan et si nzamba abandonner le monde entier mais Congo nzamba ko abandonner ngote ezana jardin na mboka na ye soka abandonner ngwa kene wa bisu
ye mo nzamba ko kele wa ko pa ze ya ye boza ko mona Kenya ngona bo moni ruto abeta ki tola ne moto ngane na ko zo bo moni ko ye kuna ko ko yinde la ye nyoso wana Congo Emmanuel Macron abeta ki tola ngai fra soutenir Rwanda ngai fra ça voyez la confusion et côté de bango confusion wana eza ba prière na bidon fula to fula ba prière wana to match encore nzamba yoka nzamba se nanga ba comprendre que nazo sala pona bango et cause de seconde pona moko na moko na kati na biso comme bankoko na côté racine bankoko les gens obéir la nzambe tata na monoko so obéir la suka na bankoko ko bosa te ko tanga ko bakoko na pote basala babunda bayebi le bonzo ko bele wana bango bazala saint baza ko prendre bango le ko bela ko ngai mwana ya ngai mwana yoka mwana na biso aza ko lobela biso so kanchike to ko sabino a dalio tala lobi bele bosolo kimera nzambe ezra katina moko na bino pendant la semaine allez matondo ingeta ibobo